James Sound. Congo Cool TV. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut chers fidèles abonnés et ainsi que les internautes qui nous suivent dans ces moments sur Congo Cool TV et restez toujours branchés sur votre chaîne Congo Cool TV. Vraiment là je vous assure que vous ne serez pas déçus. Hein? Et j'en profite encore, il y a ça à Boss Nangai ou à Simbi Masolo, il y a site Congo Cool TV, Babi Papi de Tiene, Fumunsako, hein? Mobile sur la dur carré. C'est Nathalie Pembe Namoni, Maman Mimi Matondo, la femme légitime, il y a Papi de Tiene, Maman Yabanebele, vraiment à Sola Carré, n'habite sur PC Ajni. En tout cas, sur boy dans les bons, au Sali Kamoki d'ailleurs. Les autres ont la Katia Bandal, la famille où ils ont éprouvé, famille où il y a Otoyebaki, Star Mounene Yamboka, Baoba, Oyo, Boyebaki Nakumbo ya Papa Pepe Kale, Oyatika Kibiso, Papa Yampanya, le lot Sustoyoki, Maman Pauline, que Atiki Biso. Yango Toye na famille na eto yeba, et lo konini Oyo, et salut que Maman Tika Biso Boikaka. Vraiment, on découvrir ensemble la Bisso. Bonjour. Bonjour. Ok, nakansi Obomoni. Moi, il y a papa Pepe Kale, Yampanya, fiston Yampanya. Nakanisi tout ça, ba question auto-posée, tout na fiston surtout ko benda mom qui. Bonjour fiston. Ouais, bonjour. Vraiment. Naebi ke ça passi. Toyoki kaka mama kufi. Toyoki le sango maladie l'autre côté. Toyebité. Et l'eau ni sali que maman tika biso avant parce que to outil déjà kalaté to ko fêter anniversaire ya papa non? Ouais. Mais comment si ko toyoki casse bitement maman kufi. Et l'eau koni ne sali maman kufa beli nini. Hein fiston? Bon, maman depuis 20e anniversaire on a maman a déjà malade. On a déjà dans nos petits ayakal na stomona on a forcé maman faut là pour sans yo et puis ça bien te faut là pour ma grand frère tout balibanda mboka quand on est tout ça surtout ça te maman peut ça bien te on est maman mais quoi forcé quand il y a la 20e anniversaire papa et on bail naé à honorer kaka nizala kaka. Bon après ça dans m'a frappé tu bat costo ça quand sous baki en bas qui ça nommé là. Et puis, on a un autre soir dans la mère Abeli, à côté de l'hôpital, maman Yemo, très tard, on n'est pas bien, on n'est pas bien, là, on est bien, c'est bon déjà. Un bon moment, le vendredi, à tomber ce shit, dans l'hôpital, dans maman accueilli quoi. Donc, il y a ma choc fort dans. Tellement orphelin quoi donc vraiment on a ébi qu'ils a passé to comprendre fiston naranti boyebi to yebi sonyo ensemble les musiciens ya Fabregas hein moi na pe ya papa Pepe Kale donc ils a passé vraiment to les lana ba o bazolela fiston est-ce depuis maman tiki biso na yebité une famille Bozo zanon ndengeni na que ça passe mais bozo zanon ndengeni mais quand peut expliquer ngana bande ko botikali na bango. Ouais maman tiki soudain na bolingo wana tous ensemble na bolingo ba grand frère tonton en France mamie dans les États-Unis Adamo dans tout le monde tous ensemble bolingo zaka dans le quoi pe maman ki na sanga baya na ngai ba tous ensemble tout tenir vraiment dans la main mongona kotata kabola biso bani donc papa kenda ki maman pa ki donc baya ba comprendre que tout cas ba fele ta ba konzambo ka batika bisote ba mission batika bisote sujet ce conseil donc longa sanga ngwana donc tout ça indi maman azali na biso. Fiston asengi bandeko na ye hein bandeko na biso bozala rara na bolingo wana hein fiston lobi bien que maman na papa na bango balakisaki bango amour
hein balakse bango bolingo bo continuer nango kaka eza bien mais fiston na ebité depuis oza makambo ekwei nakanisi bande kopé ya groupe na be place de travail à Kabazoya. Ouais ba yebi bazoya compris chef nangai 3 jours chef de discipline azo assister à un peu tout à venir moko assister mais tout le monde ba spécial ba me connaît là na bango tout ensemble na bon à part présent dans la France à Voyaki na ebiki ada de cœur nangai à part ça na monaki quelques missions ya présent Fali Poupa baki ko assister biso jour de na bango dans na ebiki programme comme programme n'est pessamité bah oui bah programme mon tour na pour le long baki ko momi mama pour la programme ya ebima mon tour à courant quoi ka bon on a biso. Mais si je crois bien, pour les moments, Batutozo Sanganaka awa ou soit toza la place. C'est Zara awa, oza résidence à papa. Donc maman Zara awa, papa pas Zara comme ça donc c'est Zara awa, mon tout à pour ça aya quoi assister biso na matanga. Bon excusez na katioté parce que Batunusu bazo kanisa loko eza na matete ou bozaka na matete donc. Matete pesa côté pala papa zali kuna ba tante bazali banini. Donc matanga ezande siège za awa mais matanga za passe tout papa na kuto papa zali matanga za mais siège passe bateau à côté les awa. Je ne comprends bien ce qui malgré batoizo vanda par-ci par-là place ezaki mais place au pena au biso to biso nyonso to kikolanda famille ya papa Pepe Kale ndenge mama Pauline tiki biso eza awa. Eza awa na banda na Kivunda 26. Donc mutu tout absolument mona biso bana famille toza awa na ba père avec biso toza awa. Na kanti nozo to mingité tala kaka bo comprendre azali kolo no rozo to mingité na ebike mbala sima tozo ngela fiston to sola pona marambo susu melelo na linga kaka expliquer biso ndenge le kaki na rasi boyoki ke mama zaki déjà malade hein zaki déjà malade e bane ko déranger fiston na ranti to kozo mbala sima hein na sepeli vraiment ko sola na yo zala vraiment bien zala makasi hein. Merci maman. OK merci beaucoup. Nakanisi bolandi biso wana auto solo na ye ezali mwana na ye donc mwana ya mama Pauline madame papa Pepe Kale o yatika kibiso o lelo pe mama Pauline atiki biso pe à son âme hein donc nakanisi toza awa na mabele vraiment place ye moko papa zalaki place pe maman zalaki donc nakanisi bo comprendre nga lobby soki bolingi bolanda fiston bolanda bande konoso baza awa kana bandal awa kibunda 26 donc merci beaucoup nakanisi toza kaka toujours na kati ndako awa ya mama Pauline otiko tika biso na kati bomonto solo na kina fiston et na komi tozo solo na mama Mado na kanti toyebi mama Mado bien mutako bunga mama Mado azate hein moi si ya papa sans souci o atika biso bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Nangolo nzambe. Ebike toza na pasi maman. Moi quelques questions au répondre biso malgré pas si allé pour balobi que tous les lana ba obazolela. Tous les lana ba obazolela. Mbili était là partout. Maman Pauline otikotika biso. Et le nini sali vraiment maman tika biso kano ki bo kanate to te ko fêter anniversaire ya papa ya mpanya. Et toi qui quand maman tiki biso toi qui sont malade te le côté maman. Ezali. Merci beaucoup sont malade parce que ezaki malade moko ya makasité et ou melipete parce que ezaki malade makasi tam soso alinga ko zala hospitalisé pe sangulinga ko yokana ka ezaki bina makasité. Mais ce que Zaki a makasté bon, Zaki a makasté oui parce que Azalaki d'un anniversaire je crois que papa et maman Zalaki maman Pauline Azalaki n'a biso d'anniversaire il y a papa. Oui, Azalaki ba matanga pele zata pour matanga mo ko biso to za okende après anniversaire. Tout ça ba matanga mo bele ko kona ngakuta kufela mama na ye dernièrement to Zaki na matanga wana. Bon, dès que malade yaka, et ça me tombe sur mon abozaki na bimi boyoka akoya kia kufi. Et ça m'a nzambe ne mtasala liwa. Siko yango iloko ezotungisa biso. Ezotungisa biso to yo kimbala moko. Eza quand même sur moi fièvre malaria et loko ne memi maman vraiment. En tout cas biso to ça ba minganga te. To ebika ke estomac. En tout cas alimba ke pe minganga te.
tozokende mpe na l'hôpital soki monganga amoni oyo amoni akomi kisi amela mpe kisi na ye vraiment banda kolanda traitement bien négligence ezalaki te mbongo mpe ezangaki nango te vraiment oyo kaka monganga oloba yango mpe akolanda kisi mpe ezosombama ameli en tout cas elo mwa négligence ezalaki te mais akende hôpital ye moko ke mpe tozwi motuka toke hôpital tozongi mpe vraiment eza nango eloko te ko ezalaki soki nde nini te mama Pauline atikaki biso mokolo nini ezalaki samedi na 9h donc akotaki échographie ya suka kandi badokter bazala kaka boyebi biso wana mboka na biso soki okoti lelo radio lobi kota boye po baluka maladi ti bino botosa monganga ndakotaki échographie jeudi docteur abitolo kene na docteur na cardiologue mama yemata le cardiologue le akenda sa examen zoka na malaria abino ba perfusion nanu malaria po ezali nde lobi na tongo na komela bino bakisi nde vendredi wana tozaki na mama yemo azong samai na tongo tanto bonga po tozonga tokende susu nde tokopota déjà za suite. Eza mapasi, eza vraiment mapasi kobongisa moto boye vraiment eza vraiment pasi mingi mama nazo donc beau comprendre nga hein donc beau comprendre nga biso toza na douleur vraiment eza ba aventure te po oya kei azaki cher po na biso mama na ebité bato bandai koyemba na papa yampanya na ebité depuis mama Pauline auti otika biso basi déjà bamonani awa to tisiko no ba comité. Bon, na ba musicien ba yemana pepe kale ya dilo azalakawa nani lo fombo azali bango lo baza si place ba mona naka bazali bayaka bazo ya chaque jour ba ya vendre service. Merci mama. Sikoyo ndenge bano batikali poe batikali papa zate mama zate na ebité po ezalaka nango mona tango ba parents bazali mona kosangana ezali tango ba parents bakei kopanzana ekoti na ebité na bandeko batikali oyo bauti kobungisa ba parents okozana bango na ndenge nini toujours en association toujours en association ya ba veuve na ba orphelin ya ba artiste nyonso eza ba artiste peintre tout ça ngana tozangana bana biso elongo donc toza bongo tosanganaka totikanaka te tozala toujours ensemble soki mwana aza kilo loba bano baramike me oyo déjà bakoli tozalaka na bango tozala bamama mpe oyo baza vivant tokutanaka tosanganaka nzambe wana aza papa baorphelin aosunga kaka siko mama conseil nini okopesa na libota oyo etikali conseil nini okopesa na bango bon na loba nini toperde déjà Pauline tous les la Pauline ensemble oyo etikali nzambe moto ayebi. Ok maman matanga ekobima quand vous comprendre tout ce que matanga vraiment maman matanga programme ya matanga déjà je crois que ba PC déjà programme ya matanga pour que toyeba matanga kozala wapi bato sangana wapi donc en tout cas pour le moment tozaka na ndako na ya na kivunda 26 et moi c'est à Pepe Kala balaki Pauline na mbongo akufi pe na kati ya ndako libala na ye ba famille Pepe Kala bazali bandiko ba moi c'est Pepe Kala baza bana pe ata baza wate faut oser la pena nous décision en famille bana na ye bazali donc programme on a samina on mais les longs de tout comme bomé. Mais pour le moment et zo sangana matetete awawa kaka awa et pas Pepe Kala na kivunda 26 na banda. Ok, merci maman Pauline, maman Mado. Et c'est un mingi ko solola nayo malgré pas ces mais quand même toyoki oyo maman lobby biso tozo zelaka programme na kanti biso nyo toza awati le jour où ba copier sa programme ya corps ekobima. Merci beaucoup ndenge to solola bino mais maman Mado na kanisi tokoya tokolekelo pe na ndako kuna toza pe na masomo so solola nayo. Na ebite soki oko yamba biso to niti siko tozana na matanga wana lobeza après matanga na boyate. Merci.
Merci beaucoup, maman. Journée malade. Okay. Bien-aimé dans le Seigneur, yo linga kabitala talate, yo linga kabetiste, kati na Congo Cool TV, traite nzamba pambola yo bien-aimé loba, cliquez en haut, s'abonnez massivement. Congo Cool TV, Babi TV comme elle l'aime. Beau s'abonner massivement na Congo Cool TV. Dire Congo Cool TV. Toujours toza kaka na quartier ya Mama Pauline ya Papa Pepe Kale. Tozo tu na kaka na bandeko bafani na ya veni moko ya koyeba Mama Pauline azalaki ndenge nini tonga zaki na bomo na bandeko ni bazesika moko na mabele na bandal. Papa bonjour. Bonjour. Tokanisi na kati ya veni toza na sangwa mawake tobungisi oyo azalaki komba oba Mama Pauline. Mama Pauline azalaki ndenge nini na bino azalaki mutabakanda mingi ou bien ndenge nini? Maman Pauline azaki mwasi moko vraiment bon naki koloba penda mingi te azaki mwasi moko très gentil azaki koboya mutu te munusu to azaki koyamba ye oza na problème te soko ye pa na ye a résoudre problème wana vraiment azaki femme moko très accueillante vraiment toregetaki mingi na liwane penda vraiment eloko nini esali Mama Pauline atika biso boya beli nini? Bon anniversaire ya suka oyo basali awa ya fait Pepe Kale abanda déjà kobela estomac ils ont tungisa ye yango andi mutememi na liwa aume na ngotalaka depuis 2019 tilelo talaka estomac ndenge za tungisa ye bakono kutai na batache moko na kati estomac na kati kuna donc ebomba na kati talaka bake mama ye makokite bakenga lema baina awa tu akokite ba jongi na mama ye monde seconde ba ko retrouver que agina tache moko na estomac yango na mutu esali ndenge wana. Merci papa. Ndenge libota oyo uti kobungisa badnalo batika li orphelin ya papa pe ya maman siko na ebité bino tant que ba vie ya quartier bozo zana bano ndenge ni ko ça passe vraiment bon bana malgré koko na bango akeli bazali ko benga toujours maman mais mara koko na bango akeli mais bango zana na bango bien un jour tant mususu maman na bango ko bengisa bango place ya zali mais famille zana ngo bien batika na koko na bonga mobali espérant na ali na baya na bango na banoko na bango ba trésor ba calé tout ça bazali bazo na bango bien ebike bondo lekela bango oh biso to zanja andegonal na bango nga va na 27 Pepe Kale na 26 quand même temps Pepe Kale kufaka ngam na mimaka na mama yemo na camarade na ngamo za na poto kakesa na lindondo na petit moko azana ngola biso mutu mema eti na ngalema. Merci papa kombo kasi kombo na mona ngai fai papa fai. OK, merci beaucoup na CPL mingi merci beaucoup. Si bonjour papa. Bonjour. Kombo no nani papa? Kombo nanga Titi Nzazi. Papa Titi Nzazi. OK, merci toza na mabele na bino awa ya Mama Pauline wa utiko tika biso mosi Pepe Kale na yebite oza na yebite Mama Pauline na mabele andofa na bino ndenge ni ntamso sazaki na caractère mabe ya msusu boye na yebite ndo tuesa biso Mama Pauline azaki ndenge ni na bino vraiment na kati ya quartier na bino. Mama Pauline azaki mama moko bien donc et pas nae donc comment il est siège na ya batu penza ya quartier ki okoza la pebo ovani na ndako lembi ovani na ndako lembi ovani pa Mama Pauline boko vanda boko sila kuto si normal place on a comme 12e rue. Ouais, parce que c'est un siège mogo siège à 12e rue ndenge zalaki biso pe auto si normal ka 12e rue en tout cas donc to ko vanda o toza ngo so pepe bière na yo meli so poza na mbongo te apesi yo ko futa sima donc yazaki kanda tando bengala muteke bocha mulungena ndaku na ngai me possible impossible atika ko sa lokona ata mukolo moko te ata mukolo moko atika ko sa lokona nayebi eza pasi ndenge bandeko oyo bauti kobungisa papa pe mama nayebi te okoloba nini na bato bandeki ko travailler na papa Pepe Kale
pona libota o etikali na ebite nini kokolo baba pona bana oyo mama Pauline auti otikasi. Bon pona bana o ba ototikala sikoyo sengaka bazalaka na maîtrise kaka ezali kama ya revaka nango eye pe koleka nango. Likama e nango ekoleka oui mais na bato bande ko travailler na papa Pepe Kale. Hein, parce que papa Pepe Kale bande ko yemba na ba Papitex je crois ande ko yemba mingi na ba musicien belé ndenge mama uti ko kufa pona bano batikali okoloba nini na ba ndeko bande ko travailler na papa Pepe Kale yampanya. Bon na bato bando travailler na papa Pepe Kale yampanya. En tout cas, comme rare bando ya pendel susté. À part que koloba tango juna zalaki na kin. Juna mbafutanga zalaki na kin abandai koya na président le fombo ici. Le reste est là en tout cas to tika comme on a bangoté. Ça vrai vraiment raisonner bien. Oui, nazoloba o ezali vrai parce que naza muta palais. Na muta libanda te o boité na muta palais. To tika comme on a mutu mokoté. Le fait que na 20e anniversaire à Vie to monaki quelques bayaki nave texte papi texte autaki poto payaki bon babetaki mwa nini tozalaki na village Temba tokendaki pe tosalaki 20 ans ya vie elekaki depuis wana ti lelo mutu moko na aya kotala ya azate. Mais ok et bon soki ndenge monsne auto kufa président ni oyo moni na oba beta na ye na baba jeune talent oba bimi kolo président ni o de moni aye kona tant pama bon na moni kaka président le fombo tozalaki na ye lobi na soir et puis alekaka lobi to vandaki na tu ba 23h30 tozalaki na président le fombo na président le fombo kutongo yoka ki ngbabe babengi bino mama akufisa no yo moko osanta wana ndene mabe makasi mabe na santé penda ki parce que to dane chaque jour nanenga kenda ko hôpital na tongo tozalaki na ye avant kendo hôpital akei alobi na butuku tozalaki na ye bika no malade monani na kende lobi na mama e motanga ke na mama e mo ba interné ba bika zonga te ba nozaka soin à partir wana à partir parce que ça la aller retour bien te atika l'hôpital aller le lendemain nango samedi pas kenda ki vendredi samedi na tongo vers ba 10h ayoko kufa siko na ndenge batu mususu ba lo ba bi Pepe Kale 20 ans na ye 20 ans anniversaire na ye yeli ka 2 mois pamba mama pe alandi est-ce c'est rondé bat ba lo ba ngaite bisoté basangisa ki bakisi o ayeba ki secret mobile na yebendenge soki mama Pauline ayeba secret bakisi mobile na ye hein mais ngo comme ça pour 20 ans na te mingi to yebi ke bato basala basangana bakisi na mobile so mobile akufinet Pepe Kale akufa le 28 novembre hein de 1998 yanga comme ça na ba 2000 ans te hein mais après 20 ans ayeko kufa vraiment tayo moko. Bonjour. Bonjour. Kombo nani mama? Claudine. Mama Claudine. Est-ce que koki koyebisa biso ndenge bobande kovanda na mama Pauline? Bon, mama Pauline azali mama malamu donc azali komikitisa na mutu nyonso abanda sola na mutu nyonso oyeba te ke azali mwasi ya star donc azali ko s'approcher pas mutu nyonso. Mais balobi que bazolobaka ke soki mutu akufi nde bato balobaka ke azalaki malamu mabe o nyonso toyebaki nango tobombi yango pona nini soki azalaki mabe koloba ke azalaki mabe soki azalaki malamu oui mais mingi loba makaka so mutu akufi azaka malamu te wana vraiment to confirmer on parce que azaki bien azaki ko s'approcher so le problème eza zo poussa la pembe na batu do azaki vraiment bien eza te po muta kufi ata mkomo tatikala bengano libosolo pa ono chaka non azaki kutu so amoni muta zo saluer mutu nyoso to azaki vraiment bien afanda bien na batu nazo confirmer on so ya mabe na ezaki nini bon na mona nga mabe na été oloba oyo moni na mona vraiment te na tika ko mona te. OK, merci beaucoup. Zalaki vraiment passé. Ezaki passe na kanisi bino mo bomona ngai na ndoko kasu pe koloba te esoka kingai babimbi letelaka partout kobungisa oyo azaki ya munene obo mesene saka pasi vraiment bandeko na kanisi bolandaki biso bien na Congo Cool TV kande to baki ka memela rabino makambo ya bien et lelo yango esali ke to koma awawa hein
Bon comprendre ngai nakanisi bomoni moko to solo na bango vraiment ezalaki malamu mingi ezalaki malgré pas si mais ezalaki malamu yokokuta na bango nakanisi to solo na bango boyoki bino moko ya kobakisa ezate ya kolongola ezate kande balobi ke to lela na ba obalela kambile tela partout ce qui ngamonde naza awa kati nsima vraiment suis ezoki bongo yo ndeko na ngai nayebi ke papa yampanya azalaki moembi monene baoba bandeko oyo bo travaillaki na ye bandeko oyo bozwa mwa ya mukie na banzemba bandeko yemba bebaka libota etikali mwasi wa tikalaki epake alors soki tokosunga tokolekaka tapo na kotala bango ekozala bien mingi vraiment kozala bien mingi. Merci beaucoup na cameraman na biso Jojo Komingo balobi maboko moko veut dire oyo elambaka supu ya elenge yesko elambaka image et lambaka image Jojo vraiment en tout cas bambote merci vraiment merci encore talara na pesi so bambote po vraiment image nezo ezo bomanga fort na pesi merci et puis na pesi na présent Gimboma yep azalaki na technique na sima et pendant landelaka yo bindenge zalaka merci beaucoup et j'en profite encore ya copier sa mbote nanga na président nanga Fumutsaku papi de Tiene depuis Londres bambote belé vraiment na yo merci boss et na copier sa sous maman Mimi Matondo la famille légitime maman Yabana Ebele moi si oya taille je ne sais pas au critiquer wapi au Coca-Cola wapi nalinza kato na suki ya moto ce qu'on critiquait peut-être aime de loin mon œil de près je ne sais pas ce qu'on PC comboné n'est pas vraiment à sa propre et na PC mbote nanga na nonsimantima depuis France bambotoni yangoana Bruno Kella qui salo clôture de l'Espagne babiyenda simi maramonio so Bruno Kella ndeka to kanaki donc c'est que bien donc bambote belé na bafa nanga tout en tout cas vraiment bokati na bosebino te na bosebino te batala bino obo sabona 4 na Congo Cool TV bo continuer ko s'abonner abonnez-vous massivement sur Congo Cool TV vraiment quand on a s'abonner là sur bino bosa de suite Congo Cool TV maramba bien ba film a bien ba histoire a bien ba émission ya bien tala kaka maramba boy kana Congo Cool TV donc je ne sais pas ce qui to zongo wapi ce qui na Congo Cool TV vraiment merci Congo Cool TV pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV.